services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. Mote libota na ngai mbote na bino ndaku oyo ezongi sous lelo donc tuchaka ngo na 2021 et umela raté sala 2 jours mta sombaki ezongi sous lelo donc ezana 2 appartements automoni oyo ezali liboso na biso apporte likolona ya C et tous les 2 portes et bimsara $300 américains eza ba studio na ba salle de bain tuche yango na lupango ba che na prix ya $35,000 à discuter. Donc voilà face à moi le bosso yango yo lupango eza 5 mètres sur 17 na bandeli de 5 mètres sur 17 donc dès que to moni portail oyo o l'équipe portail mokie barbaro cha miro wana tina suka donc ndako yango yo eza en face na biso eza $35,000 à discuter eza na commune ya Ngaliema quartier Mimosa Kinsuka Pêcheur emplacement ya bien quartier ya bien oyo azana posa ya vidéo ya lupango oyo abenginga en privé na WhatsApp natindela ye numéro ya ndako oyo natindela ye vidéo ya ndako oyo donc ndako eza na emplacement ya bien $35,000 à discuter 2 appartements au bomoni eza ba studio na ba salle de bain et bimisaka $300 le mois donc lupango eza na Ngaliema Mimosa à 10 minutes ya Kitambo magasin. Merci beaucoup, bye bye.